Siyo nzamba iyo na likambo soki likambo linge salema omoni mbule noki seke nzamba autorisé yango donc nzamba za na mopanzi na biso ya lamuka omoni tango tolobaka vérité des urnes la vérité vous affranchira ndenge mokanda nzambe lobi kasi bayi mokili ne balobaka toute vérité n'est pas bonne à dire des situations toza nango lelo toye ko marché mpona ndenge mboka na biso ezokende na dérive bamemeli biso mboka na nzela ya satana bayoke losala ba invocation ya balo retard retour alors que biso tozali nde na kati ya messe tolobaka avec Dieu nous vaincrons Congo eza ya nzambe sikoyo meme bisalela oyo bazosala ya kokamba mboka ozomona ke community bamiyibi mibale bayibaki sikoyo ekomi na lera kokabola bazobunda yo mona wapi mutu oza na kati ya bokonzi na lopoto baloba si on se bat pour le pouvoir, on marche pour arracher le pouvoir. Mais quand on est déjà au pouvoir, on continue à marcher, c'est que le pouvoir est ailleurs. Omoni, tobundaka, tolobi tozo bokonzi po mboka ekele biso. Bana na biso batanga, n'est-ce pas? Batu bazo la possibilité ya ko se soigner, mboka etambola malamu, po nzamba pesi biso bomengo nyonso. Mais mboka na biso ezotambola malamu te. Ba oyo babotoli biso bokonzi na ndenge ya moyibi. Oyo lipamboli ya Esaü Jacob abotoli na ndenge ya mayele bazwi bokonzi siko po basalela yango basokoka kosalela yango te komi bitumba lelo bitumba lobi alors que na mboka na biso baloba nyoka ataza molai akoki komisuwa te mais nyoka akomi komisuwa ye ngulu akomoli ya bana na ye mususu azwi atie na prison mususu babomi yo mona wapi boza na président de la république boza na ministre ya intérieur mais bozo compter bibembe na marche bon marche d'abord bozo marché ya nini basi toko yiko marché ezali biso potolo bake mboka etengami yango na lelo tozo marché pona kozongisa mboka na molongo kolakisa ke la voix du peuple c'est la voix de Dieu avant même tokitisa makolo na biso na nzela oyo bakanaki na butu ezala ba militaire balatisi bango batenia ba policier ezala soki biloko nini nzamba lobi nazo